Anti-stress TV babi, anti-stress TV, chaîne à ma foute et kitoko et botami sika. Voilà, bonjour fidèle tout ya anti-stress TV babi, anti-stress TV, chaîne et actualité, chaîne balobamamba kitoko awana anti-stress TV. Bon s'abonner awa moi na sika botami moi na sika botami, bon s'abonner awa bon partagera toujours ba émission maman comme Nadine et laisser ça là toujours grande dame. Merci beaucoup mon boss pour l'opportunité parce que toujours Nadine laisser na yo a reprendre toujours une teke malamu moko sima moninga. Merci beaucoup à Jean-Marie Kaya ben na kombo à JMK notre producteur je salue Esika Ezwami papa na biso Jean-Marie Kaya JMK je te salue Esika Ezwami. Voilà, merci beaucoup Baimbo Canadien laissé azali ye mo côté Nintendo Kenae accompagner toujours une teke moko si amoninga to kolobe l'actualité to kolobe la bilan ya chef de l'état to kolobe la ngona molai na pe na mozindo na ngona assure azali ngai mo côté Nintendo Kenae na azali na yebo bena na kobwa papa na biso Yannick bomone kaka awa Nintendo Kenae biso. Merci beaucoup à Montréal de donner meka pe ko fournir pato Baimbo ka mona na Nintendo Kenae ngai papa Yannick bonjour. Bonjour maman Nadine. Asepe ko yamba. Voilà, merci beaucoup. Il y avait l'équipe Makasi quand nous tout va bien. Voilà. Tout ce qu'on a bilan un chef de l'État, na habité yo en tant que moi en tant que patriote, yo ibisa biso non bilan chef de l'État ndenge komoni la est-ce que 5 ans na ya mandat na vraiment est-ce que ça l'équipe qui toko to na moi ba kokoso ça la clair. Bon, merci Maman Nadine pour nous pesanga maloba. Concernant le bilan chef de l'État pendant 5 ans. Bon, on a compté à 50. Pourquoi? Parce que tous les cas qui on a 2 ans, vous allez qui à Kokoso, qui entre FCC et Cash. Donc, chef de l'État, qui vraiment tant à Musala Malamute. Mais après, tant vous avez décision à Kabwana, na FCC et chef de l'État, on a 3 ans. On a un mandat et 3 ans. Et dans 3 ans, bilan vraiment ils a largement positif. Ouais, ils a vraiment largement positif. Ah, ne balobake, bino baluba bozala moi qui tribalise moké, ndeko lobake, bilan ils a largement quoi? Bon, maman a dit kolobake d'abord on a patriote. Naza te ngai ngazala ceux qui kamweza na koloba eza koloba ceux qui mabezali eza koloba bon ngala kondana mingi bato baloba likamona oh non pouvoir ya baluba pouvoir aboye non eza pouvoir ya congolais nyonso tomona na mboka oyo na époque ya tribu moko boye ezaki bon baswahili quoi disons au bando mona ki ba trafic moko ezalaki. Je me souviens bien que notre ando que nous kolokaba misala tantôt zokota ba bureau moko boye dozo trouver que non sentir nyonso amina semaka zo monde do ba place nyonso et même atana mutu ka maboye osali mutu maboye il faut kaka mina sema donc zo monde donc ezana ngo bongo. Mais awa kolobake parce que aza mutu ya parce que poser te nga soki ma asali mabe na kolobake asali mabe so isa malamu te kolobake asali malamu te donc c'est ça nga tamala bongo. Donc bino bomonyo le rôle exemple à suivre le roi na bateau baleka ki biso aswaye di balaki be na bureau yango moni ke bino ba luba boza kata ki tribalisme parce que bango bazaki na tribalisme te za bongo te maman a dit le soko keneti na cabinet chef de l'État okuta baluwa baza kuna belete do bakasa disons baate baza vraiment par rapport ne to ba ekete ceux qui chef de l'État koti mabose ke cabinet mo bimbeto na bakasa inte mais soko ke na cabinet na yo okuta basoyili baza okuta ba Congo baza okuta bangala baza zompone baluba pe bazali. Donc, vraiment papa moko oyoma azo rassembler l'espace linguistique nyonso yamboka na biso. Donc aza muto akabolate dans un sens. Voilà, merci beaucoup ba fan tout ya anti-stress TV a on debo s'abonner toujours à actualité ça toujours à ma photo wapi.
en bas kitoko ya toujours bon s'abonner même ko la émission ma ko tandi c'est ça la toujours grande dame to ko le verra bilan chef de l'état to ko panza teke moko c'est moninga to ko ta sous mamlaso ya guerre ya est papa na biso Yannick guerre ngo ko sila te e ko bota maka se ko bota maka moko c'est moninga yebisa biso en tant que moi na mboka en tant que patriote guerre wana pour ma cause nango ezani panza teke. Maman a dit, maman a dit, la guerre à Est d'abord, il y a guerre moko politique, et puis il y a guerre moko, il y a basé na ba minéraux na bisomboka. Ngalo bakata nde moko zamboka zo boom na ke guerre ici là. Bon azo prédire ma bête mais guerre aussi la côté. Et que c'est là peut-être na ba génération na bisoté peut-être na ba génération koya. Pourquoi na le bibongo? Parce que ce côté c'est les plans géographiques et donc géopolitiques, il y a beaucoup de choses. Comprendre que Batoubaza Sima et Makamwana ya guerre, ce sont les Occidentaux. Parce que la guerre, on a babi que non, ceux qui guerre les alliés, moyens, ba minéraux, ils allaient canaliser na place moko et kozalate. Il faut pas créer ba bloc moko boepo sans guerre kozala, ba zone où que non l'État kozala contrôle na ngote. Ba minéraux et bima ndenge et sengeli. Vous comprenez? Ce qu'on a dit, c'est ba pays ba grande puissance ya monde entier. De l'eau ba développer ba armes chimiques, ba armes moko boye ba bloc mais matière on a soko landé lango. Moi que ezo bima circuit moko boye ezo bima puis ezo na RDC. Mais ba koni makate que no guerre est ezala na kimia pour ceux qui est na kimia moyen base les sous opportunité ya sous ba matériel ba minéraux na et kozalate. Donc pour ba que guerre ya est ezala na kimia guerre est donc guerre ici là guerre aussi la race na est. Donc du moins que na ba génération peut-être la génération future. On comprend. Ngana kama mingi mona kanda musala ba kinga so ba voter ngana aussi sa guerre na est ya lukuta za mensonge. Parce que guerre ya est banana Félix T, guerre ya est et banana na Joseph Kabila T, guerre ya est et banana Mouzé T, guerre ya est et banana na Mobutu T, guerre ya est et banana Kasavu Bouté, guerre ya banana kala. So on la ni na histoire, on comprend que guerre ya est et banana banda ba coloniser biso, banda muto a découvrir RDC, au monde que guerre ya est et banana. Président Sofatia, oui, ça la terre, à moi, l'andé, moi, en tant que moi, l'amboka, abunda. Le coup, la guerre est un bandai, aussi la terre. Mais en tant que moi, l'amboka, tu vois, c'est ah, que Bilana qui tokos. Ils ont compté 2 ans, ils ont compté 3 ans, mais il est toujours qui toko. Mais comment la terre, pour aller au ça, les locaux, baninga, qui était Natana, bango, yé, Natana, yakoka. Amanadine, Kolobate, que chef de l'État, ça, les locaux, pour la guerre est et à est, ils ont faux. D'abord, il faut que tous en devoir au chef de l'État à celui qui initier. Tous en d'abord un sur les plans diplomatiques. Il faut d'abord que non guerre, guerre sur les plans militaires, ceux qui sur les plans diplomatiques pour réussir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en terminé, c'est que non ça va. Comme guerre, ils appellent surtout dans la guerre, beaucoup échoué. Parce que babunaka guerre, il faut d'abord s'assurer d'abord na ba allié na yo. Ceux qui sont alliés au sala bango guerre, qui balé baza tout autour na yo, s'assurer na bango té, osa toujours trahi. Pourquoi? Parce que yo osala yo moko na kwena yo, osala affrontement par exemple na Rwanda. Na exemple Rwanda. Na kizete que Rwanda ndé muto azo arrêté. Na zuka exemple. Ozo attaquer net Rwanda. Mais yo à côté na moko osa yo moko. Mais aux hommes qui non Rwanda tantôt aza allié, na Ouganda aza allié, na Burundi aza allié, na ba pays mususu. Automatiquement ba ko ça la force moko oyo ba ça nini, ba combattre yo ce que se retrouver yo moko. Pour gagner guerre té. Ya ngomona ki chef de l'État na mayele na sagesse nzamba PCA. Abige non ça va avant tout que na option militaire. Donc, il y a d'abord une option diplomatique. Donc, tout solo là. Donc, il y a un problème et ça va. Il y a un homme qui est en chef de l'État qui pouvoir. Il y a des critiques qui disent oh non, s'approcher de Rwanda, non. Ce que vous avez dit, discours, il
il faut nasala de fait que nazala mieux na ba pays limitrophes parce que ceux qui sont bien na ba pays limitrophes toujours ça là que pourcentage à 50-50 gagnant yo gagné ngape na gagné au moins que non makambo kende bien vous comprenez. Donc c'était vraiment ça mais koloba que non chef de l'état ça la tellement est chef de l'état zo bunda le soko tali armée na biso ezo mata en puissance les lots armés na biso ezo mata en puissance chef de l'état est capable ya koloba que non te guerre bundama mais azo boya pourquoi azo boya que non makila ya bana ya Congo sa nini etanga en tant que non papa en tant que patriote en tant que non mukonzi ya mabele ya Congo jamais kolinga te que non asa le loko moko boye pour makila bana Congo sa nini etanga oui akwa attaquer banguna na biso mais yeba que après la guerre ko banda guerre ezalaka bien to bandi guerre mais ce qui se passe dans la guerre ezalaka vraiment bien te ba sabotage ezalaka makambo belé ezalaka et pendant entamer guerre il faut d'abord s'assurer est-ce que na ko gagner guerre oyo to na ko perdre et bon so au côté na voie ya guerre qui au perdre guerre c'est que risquer pouvoir recueillir c'est risqué que non ba comme massacrer ba tout c'est que tozonga na eloko zanga nango liboso ozai que non pour tozwa ma pouvoir il faut na ba coup d'état il faut na ba biloko wana or déjà ici évoluer donc ngana ko loba bref pour na que non chef de l'état azobunda pour la guerre à est ici là et tozana nous na voie diplomatique et tozo faire pour la qui ça na monde entier. On a que non, ce n'est pas la faute, ils ont un RDCT, faute ils ont un agresseur qui est Oyoma Ayebani na Congo et dans le monde mobimba, c'est le Rwanda qui est derrière tout ce qui est tout Ozo na Kata Koleka na Est Ambo na biso Congo. Voilà, merci beaucoup. Tu comprends tek ki to tu ko ya malam na mozilo pe na molayi na ngo tozaka kala makambo etali politique. Na bité papa na biso ya ndiki yo antake mo na mboka. Tout le monde na mboka na biso Congo là si so ça la constat makambo oyo tilé. Bango tu va ko postuler. Au moins la mutu ça ine tailleur. Akotongela makito ko nika pena costume elengi. Mutu so sala ka suki na kito, mutu vrai commerçant. Mais bon tu vas tiki misala bango tu va ko postuler bako ba honorable. Yo antake mo na mboka. Conseil ko pesa ba mboka. Bon conseil ngana ko pesa somoni mutu abongo manque à vision. Manque à vision. Amana dit no yebi que na entrepreneuriat ezana mbongo ko to koleka politique. Ils manquent moko ya politique moko za mboka na biso. Les gens croient que non, c'est en politique, c'est là où on gagne beaucoup d'argent. Mais à Difa, mais yeba ngope que somme ngope ba sala ngope lokote parce que na vanda pe na honorable, na za rapé na entourage pe ya ba honorable, na mon rapé donc ils allent ngope lokote. Donc, il y a 20 000, il y a 26 000. Mais si on peut na 4 000, non, ça on peut le retirer. Vous comprenez? Si on peut aux UP, ça la paie examen au talip au comparé que non, Moutazaki na mandat au au leka, azaki député. Les lois sont députés, ce que tu as la vie na. Vous comprenez? C'est pour te dire que ma beso ba congolais ani lokoso ya mbongo. Manque à vision, donc vision exatée. Donc mutu azana vision te donc biso to lara ceux qui par exemple na zumanga na chel na mesa na oteka ko mona mutu mususu ayepe na manga ateki mona mutu mususu ayete na manga ateki mais ok faut tous na politique mo bakete moninga zumanga ateki c'est que nenga teki manga bo ache manga place ateka c'est que ekosenga mungu ezala pembeni ngape na mungu asa nini natie. Mais denenga chemunga boye ekosenga il faut mutu aya aluka mbeli asa nini akata manga il faut na chape mbeli pembeni poso mutu ayeko luka manga akosenga asombi manga mais awula manga bongo te faut aluka mungwa asa nini asombe pa na ngai OK po akata manga osenga nini mbeli osoma nini osenge pa na ngai c'est ça mais pas même so congolais ala bongo te ngana mona bon ko sala politique eza bien
mais un mokopé et ça peut le coso mbongo ne sala batu nga bon ngana mitunaka au moins mutu aza docteur un professeur il y a université mutu maele mais azo fléchir devant un politicien c'est qu'à m'y éviter Soko tali entrepreneur oyo mutu a créé Facebook mutu a créé Facebook les lois sont milliardaires. Est-ce que on a pensé qu'un jour à pousser comme député? Net singa ya niki, net singa ne na boye, na via na politique te. Mais na via rande na zala entrepreneur. Pourquoi? Parce que na entrepreneuriat ndé ko permettre nga ke au lieu que na comme mendiant parce que nga na benga ba politicien ba mendiant. Mais oui, politicien ba mendiant. Donc pose un bon il faut finir mutu. Vous comprenez? Pose un bon parce que il faut finir mutu un tel peur aux ambon. Mais ceux qui ont entrepreneur yo moko, os entreprendre lo moko boye, mutu wa ta peso benjonction que finir mutu un tel pose ambon. Donc ceux qui bato azo postuler bongo, est-ce que tu peux imaginer que pour 500 places, on est plus de ceux qui 24 000 candidats. Et puis par exemple, ce opportunité bango, bon pesanga i projet na yo ezanine. So bo voter ngai na kotongela bino nzela, na kotongela bino pont, et c'est député tonga nzela. Donc manque ya vision. Donc manque ya vision. Et puis ba mususu be baza bon sur les plans quota politique et sur les plans géopolitique. Bah tizara bango bongo te bo bima bo sala bo pour ceux qui est bardé boye abinoto bima bo to sala boye. À mon sens on a même muto za conscient. Bon je ne suis pas contre ba jeune ou bazo postuler pour na ko sala ki classe politique na biso ezo un peu modernisation moko boye. Na ça vraiment contre bango te mais et sengeli kaka te to sala kaka borone na politique. C'est ça qui tue la RDC. Bajene bazana esprit ya créativité. Bajene bazana esprit que ya entrepreneuriat bana ngote. Bango bazomona kaka mbongo facile. Mbongo facile wapi na politique. Donc on a su que non bazokosa mingi. Bazokosa mingi. Pourquoi? Parce que mutu le loma bimi député mes visions en angoté a comme na parlement a comme la et puis tout le monde na suka a zumbongo a tie panneau mune na lobby ke mbongo ba pesanga parcelle de yangonde na tongeli bino ba forage wana c'est ko saka na bato donc banda 5 ans aucun na parlement ou ndo tongeli so forage. Voilà, merci beaucoup. Baimbo on a toujours biso na chaîne biso. Bon s'abonner à partager l'émission on reste là toujours bien assis. Ma foute ko mata. Papa na biso Yannick yo lobi ozana wa muta tribalisme te yo na mona mboka ozana ngambu te de gauche à droite te. To bana mwa moke motunye ko matanga. Lelo so président na biso papa na biso Raïs Kabange so lelo lobi ke azonga na Kibokonzo. Yo en tant que mona mboka okolinga président Fati a bande susu mandat na e to akende batiki na Fati azonga to ba président mususu. Bon ngana oloba boye olobi mutuno lobi ke ceux qui le présent Fati et Raïs on appelle ici en passant les Raïs place Azali ba bonjour rebelle qui azonga nga conseil en tant que jeune patriote azonga te maladi le moins que ceux qui de place so ozaki des autres sekeye kozonga simizala mabe oui bien que ozaki na relation moko boye ngana to boyani okeyo te be kozonga susu okufa. Est-ce que vous aurez regretté le départ papa M. Raïs? Non. Et là on y va Salomo regarde nous tout témoin ndenga kenda bongo et là on y soko kanisa bi place ceux qui Raïs ezaki melikambo esala. Bon, et là, on a regretté un grand politicien, un rassembleur. Un rassembleur, nanite. Quand on fait ça,
te koloba te koloba bongo te facha za nango otuna bi o facha za ngito te on a aussi mbaté wana vraiment rassembler ça va jeter nga lobi yo posinga question pona te o masha mumenu te nga na za kuna te tomona kia wa po ba geno facha za rassembler Moïse azaki libana mboka mitan facha kocha sa nini azo ingisi est-ce que Moïse akasa Frank Dion azaki na prison condamné tant facha koti grâce présidentielle akasa lelo Edi Kapen na bimi na prison akasa akasa nous comprenons lelo papa na biso mondansemi gouvernement et soutenir yé na ba problème nous se comme là qui paix à son âme si proza tindaka mutu ba ne hôtel ba pc na mutuka akasa akasa sama lukonde akasa premier ministre akasa liaou akasa tena fait voir pas sur le que était ya on a ebisio ya on a ebisio que non Félix, on a pensé que Félix a rassemblé. On a pensé que non président Abisso ancien président Raïs et là comment la réguitana on peut avoir rassemblé. Nous allons prendre pour ando lingate que nous sommes boulé ça mi te boya to vanda to solo. Donc c'est ça. Nous allons prendre boya to vanda to solo là. Est-ce que ouais bah que Raïs à la 50% Kassaïen. Est-ce que il y a 50% Kassaïen? Oh, amul bakati non? Musée zana mul bakati. Donc on sait que 100 wana ya nini? Ya ko rassembler batu. Ya ngone zana katsa bango. Ngana koloba ke lo moga ke non, il faut kolobaki ko kozala vraiment que non pour esa zonga ngata que jeune patriote na osenga ya zonga te. Voilà, merci beaucoup osenga ya zonga te zonga suma mutuna mukuna otuna yo. Est-ce que lelo soki papa mso Yannick balobi que lelo comme président de la République ni no iko sala o facha salite. Bo soki nga lelo ba esenga la comme président de la République ba mbeze belé. Ya on a lobara a des fois bazo ba mokonza mboka ya ba conseiller bato bazanzinga na e tanto bazana vision pour ça na ngote tu sais mutakoza na vision na e mais ce que vous a tout autour na ozana bato quelques bateaux bazo vraiment na vision na ote moyen vision na ko matina suka ezate yango ndo mona ki vision ya Moïse ko mara na suka. Pourquoi? Parce que tant Moïse a non, Moïse a Bible. Moïse a Bible comment vision comment na suka pour ani. Te Moïse a Bible, la Bible Moïse a Bible tant vision comment na suka za pour ani. Parce que tant abotama na kamadi te. Mais oui. Pourtant Moïse a botami, Pharaon le dit que no bat nyonso bana nyonso ba botami ça nini. Mais je vais expliquer que non Moïse tango botami Pharaon le dit que non bana nyonso mi balio bazana kati ya saneni babo mabango et bazu Moïse basaneni baki misie na génération Moïse bana mi bali bazala kati kamada ya Moïse azala kati idem na Jésus pe so pas autant pe na bilo mona que Jésus pe azala kamadi te yango ne mona ki vision ne sagenini kendaki na suka. Tant baboti Jésus Hérode a lebi que non bokangela bana mibali nyonso bobuma bango bazu bakimisi Jésus. Donc génération à Jésus kamad solo akati azalaki te yango monaki azalaki ferme ye moko asanini OK. Ce que longa banomeka tena comme président de la République mamboise bela au sala d'abord c'est les plans agricole. Je comprends. Sur les plans agricoles.
Donc, il faut d'abord on a ça la politique moko, il y en a créé politique agricole. Na be espace na biso nyonso na ba province il faut na créer ba espace oyo bato no sala bilan. Bato no sala bilan. Imagine-toi aujourd'hui espace na biso ya RDC. Chaque province ba sali bilan au disposer ba cargo ya ba avion oyo sala ba transportage ya ba biloko. Koto ba sali par exemple 1000 tonnes ya masango koto basali 1000 tonnes ya manioko koto basali 1000 tonnes ya masango koto basali 1000 tonnes ya masango osali keno o transporter ngo mboka revivre te. Deux, sur les plans éducationnels voilà koto koloba te kuna déjà présent alonga déjà banda tongo ezokende na kitoko tokobakisaka mwa muke sur les plans keno il y a encadrement, il y a enseignant. Pour le formation na bango, pour le rémunération na bango, ça m'a comata et vous avez bien. Sur les plans sécuritaires, sur les plans sécuritaires, donc la ceinture et la sécurité, rien que congolais, 100% congolais. On a la nationalité belge, on a la nationalité kuna. Est-ce que maquiller peut ça là? Ouais, maquiller ça là. Ouais, sécurité au Congo n'amboka et tout Congo tongo midi pour. Au moni ceux qui non osa vraiment que bayaka nanda kuna bino babeta kabino kaka. Babeta kabino kaka. Et mon repé maquiller ça ranine. Ça la rapport ça nini? Mais au moins la bozana mutu moko azam mwana peut-être mwana kasi mwana par exemple ande moko ata mutu ya betimine lelo ah boutique ezalongo makambo mais oyo akati ndako akosipote te que non lelo ba beti lelo ba beti le ba beti. Donc sur le plan sécuritaire il faut na ba chaîne de commandement il faut ka bana mboka on a nettoyer chaîne de commandement nyonso et puis na pesinde bana ya mboka ba gérer. Et sur les plans social pour créer ba microfinancement pour na ba jeunes entrepreneurs. Donc on s'est basé mingi na entrepreneuriat. On a le but ceux qui na koma pe na kokoma ka un jour. Le lobby comment je peux yo ba yo environnement politique té. Sur comment on donne pour autre ba environnement politique. Comment politique té la politique était pourquoi parce que dans la mandianisme est trop. Vous comprenez? Mais ce que tant on dit que était na kokoma kango un jour. Hein? Ils en a futur. Na bi que était ils en a présenté ils en a futur. Ils ont ma projet. Tout comme on peut na rechanger parce que na comme la politique. Tout on peut le bosso on va être bon. Na expérience na nango na moi ça va on za ma pesingai. Voilà, merci beaucoup, ma fidèle tout ya chaîne Biso, vous s'abonner, à partager toujours, bah émission sur ça, toujours grande. Tant qu'on peut nous citer l'émission Biso, pour pas qu'on sache qu'on a si mangonga. Mot de la fin, bah mboka ba kolanda. Bon, mot de la fin, on a relobé que na opé sa conseil, na ba candidat président na Biso ya mboka. Et na relobé vraiment que il faut tous à la reconnaissant na makambo toza na kati ya koloba pe na kati ya kosala toza la ba adversaire politique mais toza benemi te elonga na osenga na ba base nyonso ya ba candidat na biso il faut to cultiver kimia, il faut to cultiver tolérance, il faut to cultiver koyoka moninga. Et nazo profiter na micro na yo pona kopesa ba moi ba regret na ngai. Nayokaki l'un des grands n'appelle ça ba respect mingi mukolo un papa pour moi, un professeur aussi pour moi. Donc vraiment mutu moko on appelle ça ba lujitu mingo. Professeur Devos Kitoko. Descente naïe na Kasai,
ba discours na lobaki na Top Congo esalanga vraiment bien te esalanga bien te mana dini pour na lobaki non tant muto azoloba que Tshikapa c'est un chant. J'espère que autant que ndaki amona ki chanteur amona ki zambate amona ki zambate Tshikapa zambate les preuves années Tshikapa Diama Tshikapa etonga Bruxelles a se renseigner ba oyebisa Tshikapa mai ezali Tshikapa courant ezali 24/24. Bon mais les lots monde comment on moderniser internet ezali je pense que yemo autant que pas moni Tshikapa ngo vous comprenez pour ceux qui Tshikapa ezali chant mais na mona ki tendenga mataili ko la mutu kazo pe ba tumbote donc auto aéroport type place azalaki prince na prince et puis ake pa la lipe na hôtel a bien courant pe ezali ngungi pe esuyete malgré to condamné ba moi ba bio esalamaki ya ba intolérance ya ko ba jet de pierre. Bon moi en tant que jeune il y a espace wana na s'excuser d'abord mais ce qui peut être le comme ce tinda qui ba jeune ba agir bongo c'est par rapport à ba message c'est par rapport à ba dire na wana za conseil ngana ko pesante que non moi na e pona ko ba que non il faut tant on bossa ba déclaration politique il faut boyer ba que non qu'est-ce que je peux dire ni na ko lobate parce que place yozo kende pour oluka voir ozo yendo ko critiquer ngo lisusu ozo finga ya ngo lisusu mais tant yo moko kei ozo eza bongote mabezo mabiso ba congolais yango wana tolinga kondima batu te moninga lati bien yo po mutema mabe likunya alati nini moninga bali mwesne ya malamu tema yoza no célibataire sia na halobala moi sabo mais so pe to koti pe na ka total pe moi sina yo pe kutu tinate donc elo ngana holobaka ngwana vraiment nazaki vraiment je pense na fingi mutute na bi ma bete na fingi pe ke o mte mais na lubikaka buso pe na holobaka non il faut tozala vraiment na koyoka baninga pe koyeba koyoka nini to holoba nini to koloba te ona holoba yango wana. Voilà, merci beaucoup tout le kabaninga tout bani to ko bani ko lobate to suki na biso awa merci beaucoup qui répond là toujours na dine laisser ko pendant tout teke malam o ko pesa na ombote maman Rosela o pesa moi libanga merci beaucoup bengela kombo ya JMK Jean-Marie Kaya notre boss je te salue ici que Zomio merci pour l'opportunité pesa toujours na dine laisser na ko pendant toujours teke malam boye mingi yo papa na nga tout kanda melola abakse osumi ko lebe na sena moi papa na biso dédicace ba imo ko ok, merci maman. Et à Liboso, on a papa Nangamoro, mon encadreur, le révérend pasteur Romain Sekema de l'homme de Kitona. Papa Oyo, à Te Arabiso, à Salageto Tamola na Alima. Et Yami Balé na pesa maman, papa Nangai, biologique, à Boutingai, papa Jean Dumbi, na maman Rose, place Bazali, Bambo Tebele, et sans oublier ma femme ngale ngobengae a magique na PC ba big salutation place Azali et na PCP ba membre nyonso ba fidèle nyonso ya ministère Cité de la Gloire et sans oublier mon père na bengae mingi direcab la gouverneur maître Freddy Iliki. Ba big salutation sans oublier l'honorable Théo Kazadi au Babengi charge ya Kasai Mutasimbi groupement AA Mbote Belé place aux Alliés. Voilà, merci beaucoup ba fidèles aux acquis pour Rolanda Bisso oh tout le monde en tout cas ba commentaire na bino berère bolo ba seba commentaire to kozanga te ko bongisa pour tozanga soit parfaite surtout le mabe bolimbisa biso surtout le mala moi maboko na ba commentaire ça là toujours grande dame. Merci beaucoup à Demero qui dit depuis Paris hein. Merci aussi à Montréal de donner pour na comprendre toujours teke malam mafuta ko sala boyanga Montréal de donner. Merci vraiment on a bientôt pour l'embalasima mi ko lobezali mais
tobe sima ngonga tomona mbala sima bisous bye.